Le cas petit, Marocco, tu as payé combien? Mbongo to suis et payé combien? Té, Mbongo Zawana et payé combien? 2000 francs. Petit, 2000 francs. Ta petit ma blonde sur au kitila na ko qui se fond d'openda. Eh Perron, yo, Mbongo za combien? Na ya libanda na oyibo te vela ngani mbongo be 7000 kan le kanga madite. Petit na moninga, na linga ba blague te, et to ça ba couple na biso, tous photo, mais to yiba, allez bino so boleke na esprit. Petit, au moins lelo, nako krato pena mutu wa. Ni sambonga. C'est fort le keba. Yo, OK bisanga. Keba le. Yo, OK bisanga. Bino ba la parler. Banga tu bala no ba shege mais boke ba uta parler na l'esprit belé. O papa, au moins yo. Oh, na bien, mbongo tout to so ke belé wana, o bisanga 2500. Ça na biso na malemi. Ke muso ke. Na biso loba vérité muso ke. O moni sikoyo a, o zwa sula. O moni la ko to zui. Yo zwa te loro te na ba téléphone, na ba nini o zwa te. Tika na 2500 au lobby, tika na ngo. O ko sa to beta na to boma. Yo, do so loko. Keba to Laila, o bien na biso. Et to makena. Yo soza limbi, biso limbi la gesta. O comprend yo on va nous voir la toucher. Yo ba la reza la yo. Petit frère. Yo. Bonjour. OK. Yo, vous avez agi. Mine. Bazoka. Pesa mbongo ngamula sombe la. Bazoka. Oui, bili sola ki ngabwa. Ngaba bazwaka bala biki. Bazoka. E ba pele wa. Yaka, oya na yo. Non, ben ferme. Oh malano. Na bine opesa mutu te. Ya bisa bango. Yo, osala. Funda ba mena. Baluka mandamba. Yo, Perron. Toke. Ngaka mipandi bango ya bakaya ba oya mipandi yango pe Tala pe ma fufu. Ma loso mpe. wana olamba fifi te na Na zo tala ma loso ya ya. wana olamba o pona fifi pona ebi azo mipandi fifi na pichu mami baba ba oya olia mipandi yo yana kamo mai pe bo Mai ni. Na to sa sosi kasi ko foi kanga mazipa. Asen pongo yeba ngane sosa mai. ata kutu mobala nga sen pongo ngako linga to lambele kusi mai Eza buyo bakoma. kusa buyo bakalingaka Wana ngo sopangati. bakalingaka kusa buyo te Bongo te. ade sifolo tata mo épice mo na kati sala so bilo pena ebiti Simba bongo te. Wow! Qui finit la petite. Finit la petite, oh, c'est comme bololo. tofanda nini lisusu lelo mpe explike biso biso te akura deux jours yango to wana akura te tata olambaka na makala bo t-shirt na bino nga amoneka boye kure kenda Mwaye wapi? Kenda vile mama. Apenza testo mesana sona kuronga. Mama papa baby. Qu'est-ce que ça fait papa? Allô bébé. Oui, allô, JLM. Allô bébé. Vous avez malamu? Tout va bien papa. Boni, bana nyoso baza bien? Tout va bien biso nyonso. Boni okuna, musale zo leka bien. Biso pe a toi santé za bien.
biso nyonso toza na biso nani mwana chapelet pas oluka asola na yo. Ok, pesanga chapelet wana. Zwa chapelet. Allô papa. Boni oza malamu? Papa, toza bien. Parce que bilo na biso yela biso ngo papa ti siko zo rumela. Papa tinga asenga di téléphone wana oyebimisika wana ya munene Galaxy wana. Papa, nouveau modèle ndengali na iPhone 5. Ok, nakoyela yo nyonso sengaki pesanga Véron na solo la pena ye. Véron. Allô papa na ngai. Nalobi mama te Véron. Ah Véron atindi ye. Otindaki ye. Oyebi ke eronde na bengaka. Soko lingo tinde papa Eric na mama Fanny Mobedi. Il faut yebisa obengi atango yebisinga ke nazo tinde papa Eric Mundele Ngombe. Natindi ke sombela blo na kwanzo ya na ye. Bon on rappelle après. Na on passe au téléphone sur obengi. Ozala sur place ko banga te. Mais soki azongi na ndako. Yo bipe, obipata ko bipe naza na besoin na ko momo na ye. Po ma nazo sala nano silité, moyena yamba mbango na tinsanse ezate. Ko banga te papa, ko banga te aza déjà mukolo. Natinde place à ma bête nga mama o na mama ko tinda mwana ne place à ma bête. Akia sombela ande blo na kwanzo ya na ye. Soka ye yo rappeler kaka. Songa na ozana crédit na bengo so mona bengi ote yo rappeler ngai po bo sola na mwana. OK. Je t'embrasse, bisous. Mouah. Ciao. Ntango baba mwambali totangaka na ye na Brazzaville Fiston Mavinga Boazizi oyo akenda na Luanda. Fiston Mavinga. Mais depa bala nano apesanga rapport na ye teke oyo libala ezalaka boye oyo nga nazomona eza nde calvaire. Nini su brole asali po mobali na ndimi te longi ane ezelinga baproblème. Non mwambala bato te mama bokilo na ngai. Nini susu ya depuis mama bokilo na nga amona présence na ngai asepelaka na nga ata moke te nazomituna eloko nini vraiment amona kati na nga ekutanga nazalaka na posa ntango na bandako ya Kinshasa nayebi kaka keno asonaki ekutana mama bokilo na ngai nakozwa ye kaka ndenge nazwaka mama na ngai lima men oza susu ena loboza camarade na nga to andeko na nga moni nyonso oyo expliquer nga awa na moni te loko yoko komitia souci te eza nature ya mokili ndeko na nga mwasi na kosa ote komitia kutu souci te na famille moko te o ata kutu ba mama na biso ba na ba 50 ans o akenda kokuta bonheur banda libala ne ti bonheur na ndimi azate makoma oui oza na raison ya mam nyonso toloba mais est-ce ma chérie tu peux imaginer nakufanda bien na ndako na nga na mobali na nga soki mama bokilo ye mafinga ebandi eske nga naza mabe akobelela nga na quartier mobimba nga naza ndoki Fifi ekesala eloko te nabongi na mwana na ye Fifi broli aboyi yo te makoma tika koloba ndenge wana ngai pena na place na yo nde mama bokilo aza komaltraite ngai dayasi na diembelaki ye ngai na otraine na ngai te mama bokilo wana koseli opese yango nga na oloba ochange mibali Moni leki ndenge omema ngai. Mwana makambo olukela ngai. Mama. Je pose la faute. C'est ça papa mbala moke mwana ko masheki. Nyebi seni. Siko akoye ba oka. Mazo kombela mwe. Omonte ke libala na ngezo kufa. Mama, no kufa libala mwana na ngezo kufa libala. Mais eswet. Mama, loba. Solo bitela na bisa na papa. Oko sepele sko ba benga na ngai. Kasi mama poto trouver solution te. Ozo monte ke so si papa na voyage kuna ako kanga bisakanya ye mazongi mba moko. Likola ya Véron. Keso kazo ngeza pe bien pour luka Véron mala moko. Eza pe bien ko benga na nga. Yango zo lukati. Ni pour to ko no be Véron na ngote. Mona bien ya zaka boete. Mama mona jamais le ka mama ne mutu mama. Mona le ka mama ne mutu mais oya yo mwana alekeli yo mutu. Wa ku yela ta bonte mais ya komi ikolo même ya yana. Mama zo mona ngeza normal. Non changer mbaite makoma. O pese conseil ma benga na ko changer te. Conseil zo pese nga ko kontima ngote. Mama bokolo mutu ba nga ba traiter bango ndenge mala. So berter zo mono mabe. Mala mo tio to tie. nazana kimia te na ndako ndeko na nga mwasi pesa ye lingai
eza bongo vi yango wana kokatisa te kwa babali ata na komi ntango tokende kobala na ye baloba pour le meilleur ntango yo moni meilleur osepele bongo ntango apiri yo lela ube oboma libala na yo ebona oso mobali naboti libanda okoboya mobali na yo mpo mobali naboti libanda ngai ata mobali nanga boti libanda ata fama mobali nanga mokikakuta nango etake mobali nanga linga nakolinga ka bamamo mabolongo nde na se koboya libana te mpona aya azopesa ngai nalobi toboya libana osoye mabokila meki lisusu tuko osimba ye oye koye ye bokobongisa jour yango ye na mobali bokobongisa nsima c'est quoi ça concerne ezopesa mais atali nano action après ça bakoya kobongisa akosala action to sikonga na ye nde po bela koswana moninga susi na motema nyonso bazeli susi be ngai na kolinga mpe na autorise yango te mabokila kona kofindaka ye na ndeni ezalaka te makunani miel soki omoni moyeteko belisela ye moto oyo koya eye bobongisa na nsima ngai nandi naota biloko kuna ya cuisine oni boye amelise mabele yango tiwa amelise mabele tiwa Fifi, pardon de konanga mwasi. Tango longwa ibrazo yaki nini? Libala. Ah, Fifi, supporter nyonso ke yela. Soki vraiment yaki libala. Ozo mona nde libala. Oyebi libala. Oyo. Omonde yo pesa rapport, libala nyango. Avana yapa na yo. Même conseil. Prophète number 1 autopesa ngai. Mais franchement, musala nzambe. Oui. Azoyebisanga kaka ma chérie, persévérer libala ezalaka na bitumba mais jusqu'où makambo ezocontinue jusqu'où minda miyezo wampeni yo minda miyezo wampeni Timula mabele Bwakanyosu ya mabe Zongisa mabele Mwana munu kweza Suki kanga bite papa leki Ça va? Muke na ngolo nzangi Ufimbi mabundi Papa, ata usomona mabundi boy. Kimia te? Nata kimia te. Uza yo moko? Zila na pesa yo. Fuatila. Mwana yo solo avwanda kana ndia kute bakiti abalusi yangu nechima kuna. Papa. Bon. Vwandila maki ya sawa. Boni mobali na yo. Papa, bona sana bien. Sauf kaka. Papa, mama broni, mama bokilo na ngai alingi ngate. Nani? Mama via. Nani gashi pucha. Ngana ndungula ye kombo via za gashi pucha. Yo mona tena filima gashi pucha abanaki kubeta Norwich. Papa naza azochanga mal à l'aise na niveau moko. Naibite. Buwele nini? Eloko te na kowela na mama bokilo na ngai nini papa? Kaka dale video boy makamu na yo wana za ku continue yango. Bilei na nga mikolo nyonso. Kofinga nga butu moi papa leki. Nasokoka te. Boy bibi awanga na Kishasa na tata na famille te. Ngai famille na yo, ngai yo je suis le premier de famille. Papa leki na komi na niva kokanisa soki na yebaka ke polia botama na mama modele oyo. Nina nzima ko bala te. Tala. Mama ya brolia zandoki. Sokutali ye misala na yo kumona kazana misala mabepo ye mutadia ndiye kuna ngai. Tala ba secret mususu moya kuluba jate. Mais na za kuluba quand même. Mutadia ndiye kuna ngai ye. Aye mutaloka ngomane ndenge nazalaka nazotambula muke na kwei. Ye mutaloka nga. Baluba na ngani église. Kubanga kayete. Soki ateli mi abandi kugangila yo pe gangila ye. Papa leki wala ngana okokate. Oui. Parce que maman a biso éducation pesa biso wana te. Et puis tant na banda ko yana Kishasa. Maman benda inga mato ya lobi. Maman bokilo na yo. So ekaka lokwa nga maman na bota yo. Ya vi ya linga kulakisa nini?
Ngelo moko kaka dada. Ngamukolo mususu na kuboma ye. Na kuboma ye. Soki kaka luyoke bakange ngana la police na bomi via. Non papa, non moi c'est comme si ngani mna komi semer de trouble. Non. Yuzali mwasi mwana bali yotie yo na ndako fo uvwanda na ndako. Faut voir de l'Indiaco, yoza wana pour ça des foyers. Combien de fois pour on les a changer basi? Moi c'est du bosso yaki, ndengi moko, yami balaye, ndengi moko, yami satu, ndengi moko, yo kanti yami mwasi. Mwana mobali wana brondi. Yoza kwa 8e femme ya uchobali. Maman. Ya solo mwana nga ya mwasi pardon na ndenga mabete okeno kofunda nge pa bokilo na yo. Bokilo na yo za munoko yo wapi? Papa. Oui. Pour dire que Nganasa moi c'est le bosso t'es pas branlé. Yoza 10e. Waouh Seigneur. Waouh te. Waouh aja mwana mwasi ongana tikala kumona tena famille. Mama. Yoza li ya shuka. Ndenguza wana yonde mutu clôturer pa ya bloli. Ndenguza wana bloli akoki kukamata mwasi mususu te. Ndenguza wana il faut lubote na yebana il faut uvwanda na yena kacha ndako wana. Boni boy. Boni boy. Papa lekina na kena na utai nanga. Si vous ne comprenez pas, il faut quand même demander. Hein? Oui. Saddam. Saddam. Oui. Pardon? Tu dis quoi? Je disais, si tu ne comprends pas, tu demandes. C'est bon? Tu dis quoi? Bon, je crois que je fais lire. Oui. Nakunisi onkolo nanga. Ayembeli onkolo Yesu. Oyokelanga onkolo Yesu. Oui. Ma fille, Fifi Miel. Ben quand même. Maman nanga nzambe merci, abengi. Yaya Boni. Mwana nga. Basalaka boye te ya motema na ngai ezaki ka likolo banga babenga o bayebiso ke na sui tension mais moya ko bengo pe eza te parce que communication eza te vraiment asepe ndenge na yoki yo vraiment nzambe azwa lokumu boni yo kuna kasi bando kenda suite te bovandi bien. Merci à yango ilo na ndo luka kaka nena yebisaki yo zala bien linga baseme ki nonde bakomi bandeko na yo bokilo no sikonde akomi mama na yo oyoki yebise na otinde pembere moi mbongo ezosombele moi lipapa moi elamba ma fille zana passé au papa. Oui alors dis Manolo Manolo botola autorité liboso mwana boy mais il faut être sage toi. Oui maman, kaka ndeko kaka o tika muta mutu e sala kate wana kimta téléphone ko na maboko na. Ah, ça va, tout va bien. Kaka maman no mi koleli kitala kaka mona ko mona souté ko benga pété. Vraiment, mais pour le moment ça va. Santé ça bien, tout ça bien. C'est pas de fula moni mona kisasa. Maman, vraiment na sepeli mingi le ko bengi, vraiment eze sengo pona biso. Nakunisi onkolo nanga. Ayembeli onkolo Yesu. Oyokelanga onkolo Yesu. Nakumisi onkolo nanga.
Komba. Maman. Il ne faut pas la porte. Il ne t'a la sonne à la zone de ta porte. Tu me la peine pas. Combien de fois on a coupé ta porte pour aller au fond? Vous faites ta porte, ma casse bon vraiment. Depuis longtemps, j'étais là, déjà pour toquer ma crasse le lit que fongo là. Au combien d'habitude, il y a maman Nebino? Il m'a retenu la Jawa. Maman Zanda. Yo ne mtengo buka porte kuna. Ngai. Pona nini? Po yum to tongela kingango. Bonjour pale. Bonjour. Yum to tongela nga porte ngo buka. Tikana ni makambo. Et puis ofandi na peso kit. Na sana droit. Nanda kuna yo. Na yeba kusekisha yote. Immortel. Olobiang. Eza sikisete kombo wana ndenge baza kubyanga. Olobiango. Na lobi na yoboyi. Solange Lolengo Gigi ava zunga ngula avwandisaki yo apesi yo conseil. Tusema Sakidi sima upoli. Abyange ngalubi papa na conseiller imaruteli alubi nanga kusala lisusu mabete. Onuke undirie bazuba ntete yo lisusu mutu usale makambu nanko. Ibandi boni mwana mwasi oyu bloli akamati atie na ndaku yokende kutia ye malalesi. Est-ce que yo tout nanga? Merci journaliste. Non, yo poser la question. Tout ya maman na yo. Maman. Ah, oyoki nga bana bukanga mato ya yo moko. Bona peso kanda makasi. Imbécile na yo. Ah, ozo mangala la mate yo. Bana yo. Mona yum to bota nga broli. Na butu na tona nini malembe mama. Na permission nini? Yo so ata soni to no mona ndaku na yo. Nani mama? Mama ni ndomo sala mama. Yo na broli égale combien? Na tout na yo na. Yo na broli égale à combien? Nani na yo? Maman tu vas butu ekufaki wana butu na yo te butu na nga okobonga ikwini butu na yo te butu na nga tala bano yo za kunyokola basa bana oza nyoki ndeko ne yo obeteli so ndeko yo makambushani yo sana ndeko yo makambushani broli yo sana ndeko yo ya mari ma mari abeta tolo kela sana ndeko na nga sima luwawa Luanda kabinda Luanda amuta yebi masolo akuka abeta masolo ndasana ndeko na ngai sima luwa yupo beta lisolo ndeko yo na ndeko wapi na jana wapi oyo cimetière sie ya mefungola maboko papa letielo yo bien oyo immortel akufa kate na belate na yoka mutu pasite na yoka libumuko suate même kutu rimi ya pambo teba na yango te Mala suka soki na oloba likamba bali maman pour soki na sokota na ko nika yo ni loboko ayo tala soki na zoloba makambo bana na nga soki na zocha ordre na ndako mona na nga oza eloko te ni fourmi oya ko fungola munoko na yo loba na jana yo za mutu yo na jana c'est ta kombo yo mutu oza ko kokana photocopie basu bilani bache aw basu yo bache aw textuellement mais tout au conseil tout question était ya jana mutu na yenga pe na jana mutu na nga na lubi na yo boye tika mwana vwanda na mwasina chamsema mwana swango na katango mwana na yo mwana na uzulu kuna bayebi na banganda kumwata mwana na à part modéro ça camarade te atana muto e kokuta te bata niveau na e modéro modéro na bula fufu mwana na diamba yizo sakana yo okobosa na adresse yo ni na teka ndako pona o teka ndako bana ba kusala wa ndako e pona bana yo ba kusala wa ne singa yo yeba te soku meke ko mo na ko mbamba yo ki yo sakana bosa na adresse yo piambo a transport tout fait là oki na piambo a transport ngala pesa mo a transport nani na yo maman ata yo nani na yo nena za misu gambo ye bino bokokelo omonde bokoka bomengo tata na bango te ndeko ko ko sepilo ka papa bango te boko ka pete na bana nga uza mwasi mabe après la mort de yande kunangane na ye ko comprendre que ukamata ba mikanda nyoshu changer ko ba kombo bongo yebite ese ngala sala ka hypocrisie yo ka hypocrisie yo ka sima na banga kanini na botola nyonso bwana droit ya bouchon te Bamisha palela, pourquoi parler te parler moulungue?
mon mère amena nga vidi na bima na nga ya ba 22 ba 23 be mère gazanga atongo boye la ve ba basani ko komba ka papa wa biloko na nga te bakanga nga shebiso bakanga ba bimanga na église ba prier pour nga bazango moto ko sakana te prophète Ben so asiminga ka boye na bambani ko mto betanga ba teguma eloko suka na sala bango na église na cité d'adoration butu ka boye prière lengo na kima atikisa bango ngambu na palais omoni boulot na biso akite ba oyo tant so muta ko mona yo a critiquer yo amuna ndeke oza la fin de la rue mais origine na biso ba yebi angote moninga to appela père na biso pena bien mutu tsanga ko yandula nga na décide nga mo jamais yo ba no vidéo te na zefondo na pona viro biso na parler penda papa ali to apela bandiko bana bala mais na pona na nzela oyo pesa bon tambusa bon senga ngopela malini wakutomona aboyeko esprit bela ya nzela taka père na nga violanga faux père yaya banda violanga na se décida penako nakoma nanga enfant de la rue on a linga babengi balabala enfant bata oyo père na faux père nazwa pena décision ko jono sokuta na nzela ya nanga fona violer oyidi fo sisa oyidi yaya na okenye malembe père na bino faux père ngatongo betela mali na père na yo yamona faux conseil nga na opesa bino trop de noix feza na mutu omoni noix osa ba faire zo yiba fausse ezate obeta pena pa ododi pa contact tikotaki okutela mutu kwanza ye pena kwa karekosa ngalelo o ba décembre te ba mikola ba feti mabeze ro o tata o mama mbongo azanda ke sombela bana bilamba azwa museleke te doda kolela nga mutu oka vrai chéri loka Gladys apesi nga pena mbongo mena yide su mbongo Gladys tusamba akabeli nga mbongo mena dodi devise ngo ya mwanto na mutsa o mawezama wanga nito baye banwa boye tobima tobanda kuna patrouille koyokela mutu mawa te Marina, oui, que ça réseau comme ça, tu connais moi pour la chrétienté. Ça, il y a plein de compagnies pour moi, on appelle les qui est. Et le mot facile. Donc, et l'eau, on met ta pénaco dada. Nanga, elle, il y a petite pépé, la petite pépé, le micro, bazar, temps. Elle, dessus, tu peux même pas parler doucement parce que moi, je t'en parle. Tu veux vendre un temps à cahier pour m'y faire coup faillot. Nanga, elle, il y a quoi, ya. Qui vous moi na va na salle position de tir na keka liboso ka Christian na chambre na bango position de tir dans ce plan tel bi ya fanzi wana miss nezawa ezaka kunat yo ngelo ça muso ya kokate pour moni pa kokanete so ka potenga mo peje na pinga pina kaka na ngai non je pas mba ina sangisi bango ekufeli te tela nini ya nini tela yo alors si tu vas faire ça moi je vais aller dur ça Sarah je ça la calme c'est ça resangani ezana sens te ena sens so ka kokanete nga mo na zuba nga charge on sait qu'il nous non ça là on peut mais faut appuyer parce que il faut appuyer comment regarde la fille non ça ne ça pas ezana sens te edia ezana Saddam zana Saddam ngala ya mina nga bali ya kokite tika sari yake aboni ko sada mabalenga parce que yipo linga Saddam yomoko sada malinga ki otena moni bo kam sa ngatela linga Saddam ngamoko loko ya kokite ngamoko za ko zona na charge na zui Christian na nani pe yo oui yo ko to so yebite una na kanda ngoti to vanda abu so mbili komi kapa sara no moninga sara na banga bino mibalete so meki na osangisa yo na sara sans na kolobe pas sara bon yo edia oyo sara itapuko lo nyoke lobela sara ya wana o alobi na yo ko Christian Poani jamais et pas la personne nakumisi onkolo nanga ayembeli onkolo Yesu oyokelanga onkolo Yesu. Oui, entrez. Bonjour chef. Oui, bonjour. Dossier il y a Sima Uluwawa, Oyo il y a Kabinda. Vous savez ça déjà? Oui chef, merci c'est toi. D'accord. Kende ça il a un travail Oyo rapidement. Donc Nazana posa nango rapidement.
Franchement. Nayebi soko naza nzala nango. Nayebi soko naza na posa nango. Ozosaka nanga. Na kebi samba lebele ozoka te. Okoma makangu na ye. Okoma makangu na ye na zotu na. Longa zoto salite a. Ndoki niama. Yizo saka nanga. Yizo kanzo za kolo biro oyo. Soki makasi na ngai tena ki pomba na nga. Melo yo fana na kichono vandi. Yo saka na yo na loko wane konda. Yo zo benga tatele ki na yo. Okeko funda nga. Yo bino ko funda immortel yo. Soko cheka ka fouin. U cheka ka fouin. Na yo, na loko ngona sangisa bino na beta bino. Tia fouin. Broli, nyonso na koki ko sala yo. Nyonso o ngai na koki ko loba po na yo. Broli, na sa mama na mema yo 9 mois na libumu na ngai. Soki na moni ke mosi wana za malamu te po na yo. Asa malamu te, mutu moko to ko juger na sima na nga. Inzame, pona li basta ka échange te. Broli, nga na kutana na mama bota fiston mavinga boazizi. Oteli mona mobali okumisi nzambe broli yo te. Nakutani na mama na ye, natuni e boni fiston mavinga, boni ba activité na Luanda, boni ba abi mama. Mona na nga salaka nyonso nga na senga kai, mais yo broli te pona ni pembe. Na banana pona bomba ka photo tata na yo, na nakso photo tata na. Na nakso photo tata na. Famille na ba duta pona binoti. Na nakso photo tata no. Mobimba omba ko longola teko bakisa te. Osaka na nga. Yo, ngana lobi na ona lingi loko wana na ndaku na ote. Na lingi sangoku wana na ndaku na ote. Na lingi karaba la sorcière wana na ndaku na ote. Yo kako bisa tata ki osanga ni. Na tuno sa osanga ni. André Kimuta yebinga. Na kota na bureau ne sans audience. Oya otindiki nga na beti ye. Ozoka nga ngai nazana mutu na kobanga te. Po soko lingi négocier na ngai eloko batu ba osenga négociation. Bolingi yango te to négocier. Longola eloko na yo ngana tia mutu nga monike no abongi na broli na ngai ye wana. Maman, s'il vous plaît. Oye quand même na bureau, place ba travailler bazali bat bazo travailler au komiko ganga au na bureau yo moko micheki. Zoba niama. Broli. Kosaka na ngate. Kanda na ngai komi boy. Ezalaki boy mena mone komo pusene komo koma boy. Broli, nangina sepelisa yo. Loko komi ko zwa audace, courage. Okoma ko loko funda nga et puis loko na ya mukie. Ezo kwa nzeta kombo. Wona na ko chaka kewu. Na chaka kewu. Ebukani. Broli, longola mwana mwasi wana ngana ke wenze na kenda kaso wenze te. Na ke wenze ngana na gambela. Na komi na gambela na kuta ina mama moko tala munene. Tala lisu moko. Tala lisu moko. Na tuninga bi me mamoyo elonyo na zomona. Babi kasi tata mwasi eloko mwana achela misi. Na nanda ku komo ne malonda. Tala, Broli to yo kana na yo. Broli, ne me provoque pas, tu commences à me provoquer. Na pesa ki yo 48 heures au respecter to ke funde pas tata papa leki na yo. Aye biso ona sali. Na pesa yo mkolo moko. So moni ke faut tika kaka eloko ba bengana ki na Brazzaville. Eloko bimela ki batu na mai na fleuve. Olingi ka kotika ngona ndaku na Broli na tumbi ndaku wana. Abona tambea balobaka sali. Na kotumba ndaku wana. Uzoka nga osakali pe na zimo na musala na chiawa. Mais ça m'a bundi na camarade na yo nazo luka eloko na ye soko hotel yo te nazo luka yi mikolo na ina bando tambola na kimono tata na bino mkola mona nga na kimono akimaka. Merci. Anjokis. Anjokis. Voilà c'est kitoko. Merci. Siko yonga linga kuboya pwani. Omona nga fojo. Anjokis. Anjokis. Linga ngai.
Non, c'est là, oh, nous sommes mobile, c'est là, moi aussi. Monica Ndo, le gars, faux Joe. Osa vraiment faux Joe. Yo, ils ont l'emballon à soukou les cassous na banzela na ngai. Imbécile. Yo, tu commences la justice? Nani a pété ordre? Oh bon, ma criminel, oh. Naza sous na besoin ba ordre na yote. Le col a rôle les ana filmé to betaï. To betaï tia ko kufa. Yo, Otanya. Ah, Otanya mai. Eh, boso mai. Arrêtez ma gueule. Nous sommes tous à 500 000 francs congolais. Est-ce que c'est normal? En plus, petit toi dans ce rôle principal. Nous sommes tous à rôle les sangatines. Musala na yo, banquette na yo, nyonso yo sala. Et que si ma si longtemps yo continuer pour vivre na moi na mai. On est biso ngwana. Et puis yo, na laki yo. Et que suka mabenga na yo. Kola, Bali Yamanjokis, Ayeko Bomamunina na biso. Il faut te bombayer. Merci vraiment makasi nzamba pambola bino. Po bo métier mpe ko sala na bosa na ba pasi nyonso na oti ko parcourir. Denga, bo sécuriser-nga. Baza batu mabe. Babo mi mosi nanga. Inspecteur Salata. Denga. Denga. Bonjour les amis. Mbote. Ouais. Bonjour papa. Calme. Et ça la makambo belé ma bezolo bama pona bino. Nga naza la seule personne qui peut défendre pour la vie. Il y a un moment où il s'est levé le côté. Et le bébé s'est levé dans le nid. Et je le bama que bino ndembo pour maman na nzokisi. Bon, on a mon balazar. Futa na ndengo bomaki leki na ngai. Soko za mobali. Wake loko simela boko na yo. To bunda na maboko.
ezalaka moment oyo temps molai te mpe bobomaki baparent na ngai mpe famille na ngai. Alors lelo biliaki yo bikoki. Vous continuez pour l'anda film et on a vu à TV. Vraiment, vraiment, vous n'allez jamais déçu. Les beaux gars. C'est maintenant mignon. Bonnie. Bien. La grande dame. Moi, sa grand frère propre et bon, tu sais. Ah, aussi, il y a Penta au Benganga été beau garçon. C'est mec. Non, c'est le cas surprise. Il y a solo. Oui. Ah, au moins, une surprise, on s'y connaît Betty. Non, Bima, Yoko Soya. Au moins, tu as porté qu'il y a un collègue Moko, Azana Bandala, joli Kabaseli. Ça, on a les clubs. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a 8 ans. Ne m'ont pas semé. Et pas semé qui fifi. Il y a quelqu'un qui a flat mon libosoga. Musique penate. Na keta la bolim tatindenga. Na keta camarade na outi Londres. Adricha motomètre. Oh ba on balé ba benga na Adricha motomètre tu. Donc na keta ma ba courir mon kwana. Mais ça me dérange pas. Comme on s'est commis déjà. Oko kepe pambate hein. C'est un canadien non. Ça, $50, offre ta transport. C'est mec qui. Ah non, Batikayo! Batikote! Batikayo, c'est même Batikayo! Eh! C'est quoi le baba? Fille de petits. Batikayo, c'est un. C'est mec qui biso. Fille n'a pas brûlé à l'ingana et bassi. À quoi ça? C'est Batiko Vanda. C'est la adoration. Le commissaire Nangayo. Oh. Alléluia, alléluia. Fifi mienda petit. C'est quoi fait ça? C'est mec. La cible n'a pas bon moment. Le petit nango. Et c'est l'inga bien. Il passe en bas. Il y a mon FC qui yo. Là, t'as porte-parole na yo. Autour meka na yo. Na moko s'occuper na yo. Kasi maman déjà meka ngai. Ah! C'est mec tika. Tika. On a parlé à Kanga tiens. Ça le pas na télémélier. Pam pam na télémélier. Alors c'est mec. Le matin les clubs. Vimba. On a la liberté ça donne. Non, ça la liberté na l'autre liberté dans lequel quand on a benga pasteur nanga en Angola, pasteur Emma, moi c'est Ginette Manseng. On a benga bon pour faire la prière. En Angola pasteur Samuel Mbeta Lobara. Nous avons un pouvoir bisumoko. Yon va son pasteur Samuel Mbeta à la TV. Tala ngobien. Après ces arabes tout talent, ça m'a fait ce pouvoir wana. Pour prier puis nous ce qui a ma vie et long. Yana ba prière ba blom sous sengara. Yo mo ko prier nango, je suis pas solution mais blom sous sengara pas comme ça. Blom sous sengara peut pasteur à intervenir au super solution parce que je sais nabi que Yannick tant on aura problème il pas en Angola. Il devra pasteur quand on aura problème directement à qui m'a pas pasteur. Oh les kakandi kamango. Il y a pas prière en Angola. Non aussi. Bon maître Mao on a dit. Ah, Ozanaka, maître Mao. Pasteur Osoaza Nguyako, le quoi Gilles Bumbazate, Gilles Bumbakeng, oh nani, Sikatina Tika Asitila Lobo, Yiso Keka Tasame la téléphone. Yiso de Banik. Solution de ses amis. Prière rapide. Moi, je prie payer Moko. On doit plus la décision de payer Moko. Eh, on l'aime bien. Fatigue moins Malembete bébé. Eh, chérie, vous savez que nani Isastar. Drapeau ma bord. Drapeau ma bord. Abenga kiti. Wow. Ouais. Alors binini. Atuni ngai ndeni. Moi c'est batalu 20. Eh, abi ndeni ni fifi. Même si non fifi abimaki. Akenda osala ba course mo attention. Abi na ngato amite mo mabe. To sali nini? Pour nini ka mariage na biso to kenda osala mo na Brazzaville. Ata na Brazzaville lo ni to ezanga ipoto benga ye aya na service traiteur na yobim. Mais oui hein, on sait qu'il est rare. Au bando betela ma solo. Oui. Aux affaires na Isastar, drapeau ma bord, mon conja décoration. Nangola mtaleki azate chérie. Eh. Mais to beng ça ta prochainement, ton anniversaire à mariage na biso to beng ça. Ah oui, ah oui. Eh, surtout Ritvi Boboto. Oui, que yaza mtema mabe. Ah, uta uzala na kini. Ritvi Boboto aza gentil ta.
baninga ezalaka ata olongwe mboka mosika na Luanda oyeki sasa il faut kobenga ata bato ata appel apamba ndenge mona nani Solange Lolengo Gigi ye mpe na uta oyoka sango azalaki na kini ao ozala basentiment mosusu mpo ozongo mpe kaka yo moko motema nanga sali wow mwasi kitoko yoka pembe mama moto azongengangenga boye lokwa étoile motema ya oh Christian Saddam ça va cool non Christian esa nyato sa pesu kabisa aisa yembote non lokuti okopesaka mpe ya maboko c'est pas non Christian yapesaka pourquoi ce boya Saddam mbota maboko non un problème ate awa pe esa nango bise esa nango normal bonjour yo monongo eza grève papa na ngai ça va c'est bon merci ça va pas comme ça Christian on est des jeunes zonga mbisi ko quoi tu dis quoi on a ça nani oza oyo yebozali bon je crois que je voulais ça non Mais ça vient à ta fiche, des choses à te parler. Bon, Christian, tu as un biseau. Tu as un biseau, ouais. Bonsoir. Christian, on va devoir me falloir l'accent, est-ce que tu as dit que ça là? Personne Saddam Assalé. Oh Christian, là il y a une autre Saddam Assalé à comprendre bien te. Pourquoi les kangai? Parce que prochainement il peut expliquer devoir le bosso dans ça cas. Il y a un moment où c'est basé sur ce que peut s'appeler na peut expliquer là. C'est pas grave pour ça. Oh là. Tu as peur de quoi? Ma chérie, s'il te plaît. Nalingaka, hein? Soko loba lobi na monoko ya aussi mana nzoto eza respecté. Hein? Faut pesa nzoto nos valeurs. Oza moi si oyela ki awa pour autant. Ça va? Oui. Oui, oya ki awa te soko pour na devoir. Au tika toujours un esprit à devoir. Ce que un esprit à si man nzoto wana parfois na biso que non na sala ngote. Ce que na ida kiyo et le but est que non chaque fois on doit aider. Il faut se attendre autant comprendre ba leçon ba zo pesa. Ça va? Ça ne va pas? Oui, bazaki na kini ngapi na yoka ki onka bato wa ipsanga non oh Solange azana kini Gigi azana kini mais Gigi azana kini ata bango nyoso ndemo ata pela pamba vraiment bako benga ba benga na bango na batu na yo batu na yo Broly maman Broly maman Zela papa okoyoka ngate Nzambe Broly pasi akobota mwana mobali Broly nga nazoloba tongo midi pokwa obengane bebe na yo na ndako Broly si lelo loko eza na ndako ozolakisanga koza moto affection ozolongola ye eloko na makolo wazobe ya solo pena lelo na ndimi Nandimi penza Ibrahim Kashita Saint-Esprit na lubangu motema ya mifi kembi ayebisanga bi mama nga na tanga na Broly zoba tina classe Broly ozwi tata na yo otiki ne loko te zoba ya tata na yo andima mabele emela ye akufi na pete oza zoba mobali ba leso nini nie zakala ha to bimbuwa kidilinge yo bimbuwa kibikoti mumuna kunge usazoba mobali nge mwana kamba kula matu kamba kula malendi sala vioka ntuko wala tata mosi nanga malonda mtalo bangeloko wana ngai munoko nanga ezo mba solo yo ezo lobake loko eza mose koki na yo te yo so tina nga mutu makasi yebisa banana ko lakisanga ndenge na vandi boy ngana bino to so tala na face à face lakisanga lo ni olula kina loko
eloko nini eza awa ozolula mutu munene lokola kisimbi to miso ya minene oyo eza lokola karabala sorcière tozi tsukisika metula muntu eloko nini elulisi yo awa okozala mobali oza na miso mibale mobali oza na miso mibale mais ozokoka kolula mwasi na nzela te eloko nini eza wa ntango vi ya mpenza aza vi ya immortel yo bananga na boto sina yebisa nayoki mutu pasi sina yebisa oke nayoka libumu pasi soki kobeta bato te yo naomona place na osimelo te so na bina tuta yo namemi ngama mais yo lokolo ozoyokanga te brondi natomboli so mosapi nanga koloba no brondi yo soluka problème na immortel brondi soki bafamia tata na kutu na tuta bango eloko nini nakomiso rouge eloko nini ozalanga mpona komiso rouge koya na ngai ya suka yango nasali insandi te napanzi biloko ya ndako te mpo mbongo na yo pete ya mobali na nga napanzi osombi mosusu ntango sina apartir ya wana okozwa ebebe na yo ozongisa yango esika euta bato nyonso bapiblie yango te na bafacebook banani batinde na baimage wana te abimi na kati ya fleuve nani abimi na kati ya fleuve bamisusu bazokosa biso aza na poso mundele nzoka nde eloko yokendoko lokota kado empoisonné bapesi yo na Brazzaville mai ekufela mbwa si yo noboso na lobi nanu nasilisi te nayoka pasi ya kobota yo pendant 4 jours kanisa lelo na ye ya suka na ye awa nakuti lisu bondi ce que je vais faire oko regretter ezenga tata na yo bota yo atika yo kena kovanda na cimetière oko regretter ye fallait na tika ona pasi fallait na tika tata na baso biloko na ye fallait tata na baso biloko nyonso tango musuko mengwana nde mto e troublé yo fallait na tika bango baso nyonso bakene nango fallait na tika bango nina ndimange no lokola yesa mona liboso zwa natiki krista kene atanga na internat boni ozana mutema nango yebi yango te trouver solution na ndako na yo eloko pambo eloko mwasi oyo eloko nezolula oke olete na alliance buzvulu olete na leboyi bakavalera na esango oyo abalisaki bino atele longa mwasi oko balisa ye na maternité babongolaki yo ozalaki ya bachinois to ya banani imbécile Vraiment, ça c'est triste. Comment moi on a kenné qui ça a bien gâté finalement, hein? Quand même les amoutous, dans la doigt il y a besoin de vivre moi on a hein? Parce qu'il n'est pas un déconnailleux, on peut pas bien gâté, mais tout ça ils ont malenté Lima, hein? Mais non, c'est qui n'a. Mais non. Les caranangote, bah on faut passer l'effort pour bien gabiso. Mais il y a bien gâté, ce qu'on a. Est-ce que téléphone les amis mango béni? Talent déconnailleux auto kenné, là qui ça fifi. Maintenant déconnailleux pas au putanate. Est-ce que vraiment il faut vraiment réel? Papa Patrice, nga pe comment ça n'a pas surtout depuis Fifi a balaki qui ça. Donc il fallait ayeba bisika de gamme. Mais justement. Po ba kutana ndeko na e bazala ensemble ba bandeni ba kyosunga pe na kati ya libala. Mais ti lelo appelle mon côté na ebité. Ce qui basa na bon moy, ce pe ba kufanga na ebité. Est-ce que tenga sengote instavi yo. Mais justement, mais pour le moment, conclusion ça, personne numéro Fifi na benge a passé na des gammes. Des gammes waza camarade na otonani. Ay ya malolo. Et quand même maza maman leki na biso. Il faut le bien tout on des gammes, c'est comme si le waza camarade na yo. Bon bah c'est si comme ko ngoto obuna. Puisque bala kenek ça pas kutana pour tuter. Nous avons message. C'est ça les problèmes opposés. Papa, na ça besoin na mona ye papa. Hein? Na yebi ya na ngai te. Na ça besoin na mona ndingi na yebi ya Fifi, ndingi pe na ça besoin na mona ye to yeba na papa. Asa ya na nga pretu. Hein?
comment on a vivre boy na sana grande sa mo boy na yebi na ngai toto mo mklima kama zebe ah lima na lobi mingi ya mbalo na leli luka solution na bande kona yo baso mfanga mwana soki nga na tomoki na yo na ko bengano na libala le seul problème on a tika na on a biso ngwana luka solution na bande kona yo bo uzwa conclusion pour na mwana ngai po oye yaka soki yelinga mabe on a lobeli yo ngwana na lingi komona mwana na ngai 1.3. Mais ce n'est pas de cette façon que vous avez une solution, papa. Aluka no solution na mwana ya mobali yote ke luka solution na makambo ya parce que babenga ngana ba solution za nini abi azo bengano na ba soka bengani Christophe biso pe to bengani tikali biso de Brazil oningana nzambe nani c'est la seule qui nous colle na bebisa yo loka yo c'est bomani il faut pas me mona télé mal yo za pamba tena mo ndama kindoko sana tala Bien ma case. Ça va, merci. Rappelez-moi après. Merci.
Allô? Oui, maman. Hey, maman, naza bien. Obi? Nabi naza nanga bien. Nani? Bokilo no. Aza bien. Maman, ko se déranger na yo te. Soli ka mama beza eki na nga na benga. Boni Christian V. Hey! Ya malolo vraiment. Mala mama na benga. Na yebisa pe bokilo na benga yo. Mama bokilo nanga toza bien mama. Aka gentil lokola yo vraiment. Merci maman. Non benga bino hein. OK, merci. Oui. En tout cas, merci chérie. Nayoki bien moko. Nandima ite ke okuwa usola boy na téléphone. Fifi, merci. Merci vraiment. De rien. Mais yeba ke ngam la linga yo. Peu importe la situation, nous sommes comme la biso. Quand on que nous sommes comme un an, c'est pas la langue. Na kondi ma souffrance na ote atam kolmoko. Maman, akanisata, kinaza mama bokilo na ye. Naza mpaya na mboka oyo. Bronli. Yipsanga na bébé. Na yamba mama biente. Fifi. Non, Bronli. Ngai na souhaité oboye. Na souhaité que makambo nyonso mama zo sala wana kokipa ngote yote ilanga. Fifi. Ndenge na longola na Brazzaville na yana na Kinshasa nga naza lokola parent na anakin. Donc nako ko abandonner au grand jamais. Yo oza mwasi nanga. Peu importe les circonstances, peu importe tout. Nous allons toujours là. Hein chérie? D'accord? Maman, papa mkabe. Sola na. Solo na ye. Oye bisete ke pero na zati. Yo yamba yo bise mama no bise papa. Solo na ye. Solo na ye na ko sola na ye te. Sola na ye. Ngona bise papa mama msi la mama bise papa skoni. Loba ko yebisa fe ko bisete ke pero na zanda kuti. Wana uzwanga mabe na ebisu. Allô papa bonjour. Pasenga mama na yo. Papa maman ndaza cuisine et bina sola na yo. OK, pesanga ka se Véron. Pesa Véron. Maman tinda ki papa parler ki azo expliquer. Olobi nini? Mutu bokoko ki nezaka Véron ha? J'appelais na lobby Luka Véron pesa ye téléphone. Lokola mama na yo zoko yamba téléphone. Luka Véron pesa téléphone wa. Te papa wallahi papa ngako kosa ote. Papa na ko kosa te. Nazo loba na bino soki na lobi na benga lisusu na vie Véron te. Nako kobuka mutu. Na lobi boluka ye maloba na ngai ya suka ezake boluka na mona ye na téléphone sikoyo. Na lobi boluka ye. Kutika Christian tranquille. Christian yak apatanga tanga na Christian. Mais qui ça elle dit moi sina yo atika ko forcer ça ya alinga Christian. Pas question ko forcer. Isaki non même ngai na mo mobile. Dio tuza awa tuza en classe mine. Et tout ngato bimba nani. C'est pour ça que tu as besoin d'adapter tout le monde à Pembene comme partenaire à quoi aider. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. On ne force pas l'amour.
Si Christian, il a besoin de ça, et tel que Christian a été libinoté. Nous forcé été, nous faire voir comment est-ce que Azali, Azali mobile le Kolangai. C'est pas que nous dans pétamine. Mais Christian a lingi sariaté. Et là, Christian, il a dit à ma carte internat. Non, ça va. Écoutez-moi, ils ont été forcé. Les problèmes qu'ils ont, tous on a besoin à la garçon. Le garçon va payer les couleurs maramba. Oh, et ça m'a. Oui, non, c'est vérité. On a un frère nangai, homme sous le mal au PD, tu perds frère dans la famille. Tu aimes ton routine d'agression linga moi aussi. Na routine d'a été, mais non l'accès vous bien pour naï. Bien pour naï quand on a classe assis ça, ils ont pas parents non. Va aller au sabbat mon scolaire. C'est quoi ça? La première personne. Première personne c'était toi. Maintenant tu fais celui il va être deuxième personne. Azam talibosi ta linga ça la mort scolaire. Bon, tu peux t'amuser la classe. Bonjour. Prends encore 305. Il y a pour nous à faire mieux à la venda. Ah merde, là j'ai mis. Ah Yo, boyat, yakana yo, to bala bendo lapa. Na bien. Nyama. Oh, bilembo, kadeboro. So bendi na poisson. O me shoma to bendo ndeni batimeli ba nyama penda. So na parler pele lumba bino. So na parler ndeni. Taba biso to bate bato banga ate. Vous comprenez? Tout ça toujours dans terrain. Vous comprenez? La vie qui te compte la mer, tu bende, mer aussi la mona esprit na eza olala. Tu compte les roquettes. Tu y beta mo force to là. Tu ba ba droite. Noko. Yo frère ni moi sakananga. Et Dieu le monde à la mise. On monde na ba yo monde zo mekanga. Te ozo mekanga frère j'explique mal ozo mekanga. Et de ce sunni. Et avant de le calmer. Arrête. Est-ce qu'on peut pas rester tranquillement dans cette Yo na Sadami, bo solo la nini. Na kuchika Sadami. Nazo diongo la bino bo solo la nini. Mais oui, bien sûr. Na Sadam na ngaba jeter frère. Nazo solo na Sadam parce que il est mon collègue. Ce qui y en a. Banda ko koni yo te bala Sadam sola. Na mo banda nga, na Sadam na ngandi la linga. Ba jeter. Oui. Mais écoute-moi aussi, je vais te dire, c'est quoi ça, Eldia? Moi, je suis ici pour étudier, tu me prends pour qui? Ngala etala, kotanga na kutozo lo belanga ke ngala ki kotanga ta kaisa no mpanjina. Ba jekeba. Zana to yoke no pe yope okino lo ba Sadam. Na kuti na Sadam, ya Sadam nga onga edi na linga mingi. Tala vrija. Eldia. To ko beba na ana ndenga. Toza bala basi. Yo kuto côté na ye, yo pe comme côté té. Côté à côté té. Na qui à la côté té. Eldia yo kama te yo to ba ko yeli kotanga. Bongo Sadam na ngandenge nini papa to mama. Mais tu parles blablabla. Lo ba ko ya ngala pa kutunga français ni belenga ku français, tinga français to soana. Yo na Edna Sadam bono boté même bono sur la ligne. Oh Eldia yo ganga makasi bon. Oui, bien sûr, fallait ne aille poser une question. Na poser une question, position na kuti bino mi balé. Ta fuja ko sakana ngate. Fuja. Eldia, moi aussi je n'ai pas peur de toi. Peut-être que je m'en fous, je suis ici pour étudier. Dans notre maison, on parle français. Je suis libre de parler français où je vais. Quand je vais. Ça va le regarder pas? Yo le dira no biso mi balé. Oui, je sais que vous attend. On peut s'étendre en expliquer comme ça. Mais je vais vous expliquer. Elle doit tout. Kasi ko tuna kena okeno te manandenga mabe. Yo kam ni o ki to imoko po yo ki. Yo ki ne to mo condamner nande. Na tena Sadam na ndenga mabete. Ngala tena Sadam jusqu'à pour na yebisa ye que non.
toi aide avec Saddam, bon, tu as Christian tranquille. Christian, il est pour étudier, oui. Mais Christian, il est pour étudier. Pourquoi vas-tu forcer Christian à l'Ingasaria? Ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas contente. Ah, franchement. Oui, moi, je ne suis pas contente. Oui, bien sûr, c'est ça. Parce que moi, la Christian, tout le temps, tu as râlé. Puis le bon niveau, cause de Christian, la bêtise. Ils ont un sens. Oui. Asa grand frère na yo. Ils ont un sens. Asa cousin na yo. Moi, famille na yo. Mais oui, il est mon collègue. Je me sens très à l'aise. Je suis avec Christian. Anjokis. Anjokis. Voilà ce kitoko. Merci. Siko yonga ninga kuboya pwani. Omona nga fojo. Dama Anjokis. Anjokis. Linga ngai. Na sela onyo so mobile sela mwasi. Monica Ndolo, vous êtes fojo. Vous êtes vraiment fojo. Yo, ils ont un ballon sous pour les casses sur banzela nangai. Imbécile. Yo, tu commences la justice? Nanya pesio ordre. Oh bon ma criminel oh. Naza suna peso ba ordre na yote. Lokola role eza na film to betayi. To ko betayi tia ko kufa. Yo. Otanya. Ah, otanya mai. Otanya mai. Eh, boso mai. Nous sommes tous à 500 000 francs congolais. Est-ce que c'est normal? En plus, petit toi dans un rôle principal. Nous sommes tous à rôle les sangatines. Moussala na yo, banquette na yo, nyonso yo sala. Et ko simba te si longtemps yo continuer ko vivre na mwasi na mai. On est biso ngwana. Et puis yo, na laki yo. Et ko suka mabenga na yo.
Kola mobali ya manjokisi aye koboma moninga na biso il faut toboma ye. Merci vraiment makasi nzambe apambola bino po bomeki mpe kosala na bosa na bapasi nyonso nauti koparcourir. Boedenga, bosekirizenga, baza bato mabe, babomi mosi nanga, inspecteur Tsalata, edenga, edenga. Bonjour les amis, Mbote. Ouais. Bonjour papa. Calme. Et ça la makambo belé ma bezolo bama pona bino. Nga naza la seule personne na ko défendre pona bino. Liwo maman nzoki selo be mi lokote. Telo be selo na ndeni. Et selo ba make bino ndembo bumi maman na nzoki si. Mon nom est Balazar. Futa na ndengo bomaki leki na ngai. Soko za mobali. Wakilo kusimela boko na yo. Tobunda na maboko. Aluka moma oyo tamula ite po bomaki ba parents na ngai pe famille na ngai. Alors lelo biliaki yo bikoki. Vous continuez pour l'anda ba film on a vu à TV. Vraiment beaucoup ça l'a jamais déçu.
Maman, ado bene no sani ngabo mangana palwaza. Véron. Nini? Nani? Nini ambazo sala yo? Mwana ngo kenda wapi? Na luko bisika nyonso. Pema likamnini. Leki na ngai. Likamnini kimsaboni. Yosuka yo kukoloba te. Yo koloba te changa dernier des méchants et puis que ça yo c'est mère abimeza po bengi. Ngala bena na poto taba face na bino. Véron pardon. Yo keta mama no mai. Mais changa nga lika. Yo keta mama no. Oko tino benga nga. Nga ko zara. Na kina na ko zara. Mais changa nga lika. Kopesa mbongo eza un problème te mama beni na sala yo ko fa na ndako pale mulunge pale eza mulunge na bima na ngadi banda na tikela yo pale me na sala mabe ndeko kenda esala nga pasi na mama na nazanga kina likona yo ma chérie wobi ndenge papa na lingaka yo alinga ko makasi bébé na ngai na ka pasi 9 mois na tenu sto vanda ambiance nous sto vanda nga na yo tozala na ngo bien bana na nga likamuni na bien l'autre samedi jeudi na yo faze na bino changa la nga na kenda te mère na opeso mbongo na osepela ozonga na no vanda bo papa na bino ana posa na yo makasi bien nga na ya oya jeudi na faze na bino na pa te ya bokene ne go simba mais moi bilo osko nga linga nga te moi bilo nga linga te yo linga te yango nga mo na bona nga butu sa mvuya na bino na memelo ona toyi na bo pianga la ombu ye ngai yesu dala ni yo wa chombo osalela mama na ngai na tu na wa chombo oselo nga mama na mais changa la na ba méchant oza posa na te bona siko bien mais écran o be pianga la obonini ngala poni ofa na ndako mbongo nyonso mais no yebito ke no ya jeudi no faze na bino ako ko na posa na ngebele otala ngai nga ba vina nga ba lela nga ba iba benza nga na diangola José Malonda na boy nga binga na kina telefobo mais achanga la na ebela wa te ça va beta chaud na qualité papa na yo te mtokoza boy osenga la nga bo umsomsa ngai zila bo mbongo na opesa yo me vanda na ndako mwana nga likambo nini na ngeke no kote yo chapele ke kana porte wana Azan yo chapele na malembe longwa moni bo na moda ndese panza ni na face na yo yuma et puis ndena kei na zonga yuma moni na oyali tutuwe kana otaba mère msunga kuna lia na ngasu na palo te mena ya popia ngala botela nga ye beloko ko arrête chapele yo mona na kitse mutima mama na nga solution ekozwama namona libala na ngande eza kufa mwana ngai papa nakomi na suka oneonayeka masina tala mama na shege tala mama shege mona nakenda ndako esambela ngai lepita tozobema dika yo nakoko tika libota mobimba na misu na yo oza wana libota ezopasuka yo toyeba te libota ezopasuka olingi naloba nini olingi nalobake libota ezokufa lokola mutu nano akufi te yango nalobi ezopasuka dika nalobi luka verone wana nalingi koloka likambo mosusu te natiki okengela libota mobimba nazotinda mbongo epa na yo oza na eloko kokoloba te nalobi luka verone soki nabengi yo lisusu oza na verone
badossier napesaki yo oyo napesaki yo traité wana na kati ya badossier wana tala dossier moko ya papa Talambote oyo ya Angola ya Sonangolo dossier na ye chef Talambote oyo ya Luanda Sonangolo autobenga kala mingi te ayebisinga na rappelo mpona badossier wana yango nalobi luka badossier na ye soko déjà osalaki yango oyo otikelanga ngo na bureau c'est comme ça apesa yango kaka eza na bureau. Prenez place. Merci. Même réunion, elle est bien. En tout cas, on apprécie. Cassi, puis on comprend que non souci, à Colima Cassi. Ouais. À Colima Cassi, vraiment pas sa secrétariat. Fallait qu'il y ait, avec on toujours qu'on méritait vous à la place. Ce qui vraiment, au moment qui les lots, l'article qui Souzi a presté réunion à l'élo, c'est parce que ma camouléki na moto est belé. Nazo comprendre na âge on a commis nango et puis na ba occupation on a nango, il faut maman abotinga azala le devant na mam na ngai maman abotinga die faut ça la nga choix ya basi on a na vivre na bango maman abotinga donc ayaka a na bureau asala ba menace donc nous tout eza vraiment à l'aise parce que maman makambazo ça là j'en ai vraiment marre donc naza à l'aise je sais pas ce qui nga na sali choix ya moi si donc oyo nga na sala choix maman linga ngote nazo yebate ce qui maman azolinga je sais pas Broly nalaki na tosa tosola na yo nalaki na tosola na ndako na moni na ndako amboyime kozala trop awa na bureau nde parce que kozala très à l'aise tokosolola biso mibale noki awa otoyebisa ngai ke oza na problème Broly idem na ngai naza na kimia te à propos ya famille ya grand frère na ngai oyebi ke grand frère aza na voyage ouais nayebi très bien. Alors, moi, naye Yasuka. C'est qui encore le nom? Véron à Kimandaku. Oh, Véron. Place à Zali. Naïbité. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 2 semaines. Oh. Kaka, si bitement malamoko, moi, na Kimindaku et puis azomona nate. Chose étonnante, ce qui n'a qu'un grand frère Nangaï, n'a tout na Véron. Moi, c'est naïe. Alors, ça allait être compliqué, naïe. Naïveté. Ni me disait qu'à la carte, il passe. Véron, ça mon amour. Alors, grand frère, musique, vrai, naïe. Alors, tu as des mal à l'aise dans le téléphone. Nyoso. Pour la moi, naïe. Alors, naïveté, me dit qu'on a naïe, ça comment? Vraiment. Est-ce que bon mec qui est un peu coloca, koyeba, sillonner partout, placé au Véron dans moi allé. Bon, moi nananda à l'aise et puis baléaka bien, balataka bien. Comment moi na subitement roki maka ndako comme ça? Naso comprendre té, na meki me voir même kokende et pas ya nani maman leki na ile ko zalia wa. Isa star rapport à bord. Na kende ki pa na ye ko tu na ye ki non. Est-ce que Véron a combien en té? Ye peso leki la ye ki banda kutu aye na la moni Véron té. Ndeko na ngana na kimia té. Naso ko suko liate. Non, ko suko fanda kimia té. Grand frère, à chaque fois, à vous déranger. D'accord, papi, on est des amis, on est des frères, on est des collègues. Les Cambouya Romi, tout le César en a été, tout ça l'effort. Tout le monde moi ma boko et puis te retrouver solution dans ma rambango. Donc, on va même qui m'a téléphoné à grand frère Rock. Pour son numéro naïe, à autant d'ailleurs, tout le cas, Véron naïe. C'est qu'on a reçu mon frère.
Yo Laila. Laila. Lamuka. Ya boy busoba boyko. Yambo. Yaba Laila. Jamala, wala ngana. Ile mtafaito la moso iba. Ala iba tomo shebiso. Sema baya be busoba la ngapola ki mo ibi na kati. Pianga mbongo. Fateli to mibale, zulu azate. Mbongo na china posta. Na kongo linga. Ngana nyela papa kishege keba ngana mwana ba maître talio na ba maître na yo talio bien bongo ba confitera ya ba maître boba eta keba yo ibanga ngalo ko na yo lokola nga yo ibanga sio la ilanga la bilema usinalo yo banga Zalaka. Zwala. Pianga mbongo la ila o pianga. Ilombo fokia. Amo ibi lo kwa yo ga ibanga. La ila o saka na ngai. Keba. Ebi ga ngomona ke kipele sino lo ko ngovuka ba.